Bonjour bana nzambe ezanga susu mwana musana tata nzambe na kombo ya Elijah Nathalie oyo nzambe tata chanzaki kombo nanga na Maria akomisinga pesinga kombo ya sika Elijah Nathalie soki ezali mbala liboso kotala ba video oyo obenganga na kombo ya Mama Elijah Nathalie, Sœur Elijah Nathalie, ndenge ko placer nga na âge devant oyo koyeba ko placer ngai. Merci nazali kosala musana tata nzambe na nzela na YouTube kokabana bino ba vision, kokabana bino ba révélation, kokabana bino ba explication ba ndoto, kokabana bino ba parole de connaissance, kokabana bino ba message prophétique, kokabana bino bola munoto tata nzambe ali kopesa ngai o musana nazali kosala na se na moi. Lokola yo pe ndeko zali kosala na ngai yeba ko se positionner kosala mission to pe mission o tata nzambe atinda ko na se na moi. Lelo so sur le 11/4 mois 2022 nazo sa su message mususu kokabana bino su bola mususu tata nzambe bola mususu tata nzambe nazo pesa na bino ezali nazwaki message oyo on a le 15 de mois 2022 le 15 de mois 2022 na lali na butu na yoki molimo zoloba na ngai na bitumba nyonso ya mutu il faut kozala na commando na bitumba nyonso ya mutu il faut kozala na commando o ezalaki na 9h36 minutes ya tongo. Je m'excuse au message on a na 9h36 minutes ya tongo le 15 2 mois 2022 na sina la muka ki na tongo na yoki supongi makasi na zongi susu kolala le na kei kolala na yoki molimo zoloba na ngai bo na bitumba nyonso ya mutu il faut kozala na ba commando le na lamuki na zwi na komi message ba pesi ngai na bitumba nyonso ya mutu il faut kozala ka na ba commando sikole na lamuki na tuni bitumba nyonso ba commando lisusu ndengene mbala moko molimo bandi ko expliquer ngai mwana nyonso na sena pasi babina ngai na bitumba nyonso ya moto biso nyonso to na ngai na yo moto zotala ngai il faut te bakozala ba commando na bi kozala ba commando ndenge nini molimo bandi ko expliquer ngai na mboka na tata nzambe azali na armée na kata armée nyonso to na sena moyi tozana ba commando na armée céleste ba commando bazali wana molimo bandi ko expliquer ngai ezana ba problème so to kuta na sena moyi ezana ba bitumba so to kuta na sena moyi na makasi na biso mo to koka ko bundango na nzela na prière nde tokende kobundango na nzela na kokende senga lisunga tata nzambe nde akopesa biso elonga molimo bandi kokende ko expliquer ngai mutu nyonso fo ba kosenga ba commando mbala moko pele ala senga a expliquer nga bongo nazwi siko telefone nazwi siko telefone ake na Google natala ba commando baza banani ba commando bazali bato o baza na ba stratégie nyonso tu l'air bakendaka ba guerre pona koyeba kolonga bitumba ba commando spirituel pe bazali baza na armée ya nzambe na sena mo na ba guerre no tu bitumbeleka na sena mo batindaka ba commando parce que bango baza na mayele baza na ba capacité nyonso tu baza na bibundeli nyonso tu baza na ba stratégie nyonso tu pona koyeba kobunda na kati na guerre na sena mo to vani na monde ba na sena mo to vana kati na monde na bitumba ya molimo ezali ko senga biso pe to senga o secours pa tata nzambe to senga puissance divine ya kobundela biso ezana ba bitumba mususu yo na ngai to koka kobunda ngote ezo senga kaka molimo etelema contre molimo nzambe alobi na ngai na bitumba nyonso tu ya mwana nzambe il faut kozana ba commando soko ebindeka koluka ba commando wana te senga na tata nzambe na mboka na lola nzambe na Israël na mboka na lola nzambe tata zali na armée na ye na kati armée ya tata nzambe ezali na ba tous les sortes ya ba militaire kuna na kati nzambe asengi nga na yo to senga ba commando na ba attaque nyoto ba ko luka na yo luka ba commando lo ba tata nzambe tindela ba commando ba ko sunga nga na bitumba o na zanango na kokite tata nzambe na suki boka ne satele to bonde la kanzamba yo kakate nzambe yo kaka ba prier na biso azali na ndenge na yemo ka se manifestaka azali na ndenge na yemo ko eba ko sunga biso ko pesa biso elonga na bitumba nyoso to le na sengi ba commando mbala moko nzambe afungoli nga miso ya molimo wana eleki ale 15 2 mois 2022 le nazaki na mboka na Kinshasa Mexico naza na Manchester na UK na ekotala bana na ngai siko nazali kosala bino ba video na Manchester siko le na sengi bongo nzambe afungoli nga miso na ngai na vandaki na kati na chambre na moni penza commando ndenge ba commando bazalaka natala kisabino na lukata image moko bolimbisanga muke na Google ba commando ndenge bazalaka bolimbisanga muke bona la sabina ta image moko
nazokende na Google naluka ta image moko ba commando ndenge pe namonaki voilà oyo ezali ba image ya ba commando oyo ezali ba commando ndenge bakendaka na bitumba nayebi te soki bokomona yango bien oyo ezali image ya ba commando ezolakisa bien te oyo ezali ndenge ba commando balataka na ba bitumba oyo ezali ba commando nde bazali kokenda ba guerre oyo ndenge ba commando balataka bino moko bokende luka na Google botala ndenge ba commando balataka na bitumba na bango na monde spirituel pe toza na ba commando bokotuna na yo bien nde na monde spirituel ba monde spirituel ba commando o bazali mampinga ya lola mampinga o bayaka kobundisa milimo noto mabe oyaka kotaki yo na kati na vie na yo milimo noto mabe yaka kokota na ndako na yo senga nzambe atindela ba commando bazali siko lere nga na sali prière wana mba moko nzambe afungoli nga miso namoni commando kaka ndebi moni ba commando o baza donc commando alati ndo ozomona kaka mwa miso mike donc a commando wana azali ki couvrir na bilamba na bango bitumba na bilamba ya guerre commando wana atelemaki na liboso ya porte ya ndako na ngai amen bana nzambe nzambe aza malamu koleka malamu nyonso to alléluia Seigneur notre Dieu tu es Dieu tu le resteras toujours Dieu nzambe wana azwa lokuma sans joli bolimisanga mpona ota na porte kuna nayebi te na ezofungola porte kuna na libanda merci Seigneur notre Dieu kembo lokuma sans ezonge epa na yo alléluia Seigneur oza mosantu okotikala mosantu merci nzambe na Israel nze merci nzambe na kembo yango nakokaba na bino susu bolamu oyo azali ko struggle na problème moko bosenga armée ya nzambe moni keno oza na kati ya bitumba moko ezosila te bondela kota na ba prière senga tata nzambe tindelanga mapinga likolo tindelanga mapinga o message opese pa ya mama Elijah Nathalie tindelanga ba commando ba osisa bitumba oyo ba commando ana bakoya nzambe pe so linga asala o grâce akosala o grâce kofungola o misu o mona ba commando parce que nga na moni commando ana telemi na kata ya chambre nanga pamba te nazalaki na bitumba amen bana nzambe oyo ezalaki bolamu na nzambe oyo azali na ko struggle na problème moko ozali kokangama na kati na bitumba mobo n'importe quel bitumba benga ba ange wana baya bakoya benga armée ya nzambe ya ekoya kosunga na ba problème ezalaki na oyo eza nango oyo ezalaki bolamu na tata nzambe merci nzambe na kembo lokuma sanje ezonge pa na yo na kanisa na suki na message oyo nazoki okota su na message mosusu voilà message mosusu nazali kokota nango ezali pe mawa naza na deux messages awa nyonso to nzambe alakisanga message mpona kabwana bino nazali na kozali kosala mosala nzambe oyo nzambe apesi nga nazali koyoka eza mpona likambo na soni te ezali mpona likambo oyo koyeba kobikisa milimo na bana na nzambe oyo esalaki ngai pasi makasi ezalaki le 26 3 mois 2022 na 4h du matin na 5h du matin nayoki voix ya nzambe ezali koloba na ngai boye ezali pasi pe mawa le tobotamaka tosengaka bafamille kobotamaka te tosengaka tata kobotama te tosengaka mama kobotama te tosutuka kaka toye na mokili na ndenge oyo nzambe apreparaki yo entelo kobota na libuma mama boye yo entelo kobotama na papa bo na mama boye yo entelo koboma na famille boye yo ente motu mwana moko tasengaki amen bana nzambe nalani na butu comme d'habitude le 26 2 mois le 26 3 mois 2022 na ba 4h50 nazozwa message oyo nayoki bazoyebisanga na matoi nanga molimo mwana nyonso abotama wana bapesi message opona nga moko na bomba ngo te ezali pona nga ezali pona yo te mais nazo partager na motu nyonso to kolinga koyeba kozwa parti na ye zwa mayele na kati na message oyo bandeni na kobondela amen bana nzambe nalali na katikati na butu nazoyoka bazoyebisa ngai mwana nyonso abotama na mama na yo na tata mama na yo na tata na yo ezali nani ngai ezali bino te ezali ngai nazopartage nango po te peut-être likambo eza na kati na moko ya moto akolanda ngai ayeba kobondela ayeba bastruggle na ye mwana nyonso abotama na tata na yo na mama na yo aza na nyoka na kati na ye led nazoyoka bongo mpe nazali komona nyoka moko ya mwindu namoni na kati na ngai te me namoni kaka image ya nyoka moko ya mwindo esalaki ngai mabe makasi nalamuki nalobi pourquoi mama na ngai na tata na ngai baboti ngai bakotia nyoka kati na ngai nyoka esalaka nini nyoka eza eloko ya malamu te nyoka ezali eloko ebomaka pourquoi bango baboti ngai batia nyoka na kati na ngai bien sûr nazalaki pe na monde physique boye wana makambo wana elekana ekala na ba 2010 ba 2009
ba 2008 2009 2010 na banda koyoka na kala ondire na kata libumu na ngai nyoka zali kotambwa na kati wana zali koyoka ngo na ba 2008 2009 2010 nazo kondile loko zotambwa na kati na libumu na ngo kotamba nyoka na bengaka na kala wana musali moko na nzamba bondela pona ngai après sanga mona kotaki na bapuye e umelaki pena batamula e na banda ko seka nzambe restaurer ngai na yebaki pete na zalaki nanu pe bomwana makasi na kasi na molimo kubondela pena makasi na zaki na ngote na nde ko bonda lokwa mutu nyoso to bolanda nga malamu zali pona koyeba kosunga mutu moko mbala moko bayebisi na zali koyoka bapasi wana melelo o na 2022 tala batan o banda na banda koyoka pasi wana na 2008 9 10 tabanda koyoka ponde nyoko sotama na kati na libumu na ngai mais lelo na 2022 le 26 3 mois 2022 nzamba ko révéler nga makambo oyo mwana nyoso abotama na mama na nga na tata na nga batia bango banani batia nyoka tata na nga na mama na nga batia nyoka kati na ngai nzambe na lola za lokumu siko le nzambe la musinga le na lamuki na tonga na ndiko poser tata nzambe question na silika ki makasi tata nzambe comment ça peut se faire mama oyo abotinga na tata abotinga batia nyoka na kati na ngai na sali bango nini problème nino bango batiaki nga nyoka wana nazali kolela na kati na prière na bomotole na lamuki na bandi koswana tata nzambe na suka na ngosiko na bandi koloba tata nzambe penda punir bango place bazali kuna pinir tata na nga na mama na nga na nyoka o bango batiaki na nga kati na libumu oyo mba moko na bandi kobonda na bandi kobona bandi kolela esalaki ngai pesaki ngai kanda do nazwaki na santaki ba mix sentiment na nzoto na ngai na yokaki pasi mawakanda nyonso to na kati na nzoto na ngai le nazwaki message oyo esalaki nga mabe makasi mbala moko na tuni tata nzambe bongo siko nyoka ngo esalanga eloko te pona nini boyoka siko sekele nyoka ngo siko esalanga eloko te pona nini na yoka pe yango lisusu te mbala moko molimo zo répondre ngai parce que oza mutu na mabondeli parce que obondela ka mingi yango nyoka wana zala ni l'essence de fait na kati na vie nao nyoka wana ko sala eloko moko te pe azala ka lisusu te pe na yoka ka lisusu ba ifa na kati na zoto na ngai te na yeko yebisa moto moko oza lipo na témoignage na nga moko eleki mikolo oyo o tata nzambe ya ko révéler nga eloko nini ba para batia na kati na nzoto batiaka na kati na nzoto na nga mais zala ka lisusu te parce que nzambe sa longola yango nzambe boma parce que na sambela ka nzambe yo ozali kolanda ngai boni ba para o babota kibino biloko nini batia na kati na bino bamsusu batia bino bankoi na kati na nzoto bamsusu batia bino balio na nzoto bamsusu batia bino milimo na bambwa batia bino banyoka magorodo na kati na nzoto biloko akilikili batia na kati na manzoto na bino soki yo siko za moto obondelaka te yebisanga vi na yo kozala ndenge nini bana nzambe tokangama na nzambe bana nzambe bobondela nzambe bozo ba vi na bino sérieux moto moko ta kouta quelque part kwa bunda bitumba na yo bobele yo moko ndenge ozali okotala ngai okoba kobunda bitumba nyonso to ko se présenter na vi na yo kangama na nzambe wana kangolaka nzambe wana sungaka apambolaka geriraka batelaka tambwisaka nzambe wana za malamu na tuni tatanza pourquoi nyoka ngo salange lokomo ba mulimo yebisinga pourquoi ozali parce que yo zalaka mutu na mabondeli ngana zalaka mutu na mabondeli yango eloko wana esala nyoka wana esala mo eloko moko tuna kati na vi na ngai botala bolamu na nzambe soki nzambe révéler biso biloko oyo te tokoyeba ndeni ko vivre na sina moto yo muto mona ka vino kaka boite okoma kaka boite vino eloko moko eloko ni batia na kati na nzoto na molimo ni lero bota maka batata na bapara na batia na kati na nzoto na boba ko bondela nzambe deracine nyonso to mabe bapara batia na kati na nzoto na bino nzamba deracine nyonso bakoko batia na kati na nzoto na bino na kombo na Yesu Kristo Masia o ezalaki bolamu na nzambe o apesa kinga la kisinga pona ngai moko yango na bina sala video peut-être sunga moto moko peut-être oza na kawana oyebaki peut-être nini batia na kati na nzoto na yo moto moko moko bela ka moto passe parce que batia mabanga kati na soki bapelisa moto kati na soki batia banguma kati na yo soki batia esprit ya nkoika yo muto mokaka kanda na kanda masanga na masanga ezali babiloko oyo tosengaki yango te bo tosengaki to bota na ba parents bongo mais nzambe moko aza lokuma mininga sala makambo na ye nzambe atikaka makambo ekoya pote apesa asunga biso a délivrer biso pote to ba kotatola pote apesa témoignage soki likambo yeli biso te mutu moko ta koyeba kobondela ngai soki nzambe révéler ngai ote peut-être yo kangama na maladie moko o ba paraba ekokozala kaka nyama batia na nzoto na ote ikokoza batia mulimo moko ya kindumba kati na yo ikokoza batia mulimo moko ya kimuyibi limakambo moko alokuta kati na yo esprit moko ka omelaka masanga eza ba biloko ebele batia esprit ya gorille na kati yo bundaka ko silikaka esprit ya lion kati na yo bundaka ko sala mabe oza mutu ya gentil te yo kaka muyibi yo vino kaka lokuta
maloba o biloko ni bapara batia na kasi na yo ndeko mwasi ndeko mobali mwana yaya tata mama noko leki boyeba kobondela moto azwa responsabilité ya ame na ye ya esprit na ye na maboko serie na koyeba koluka elongi na nzambe oyo ezalaki bolamu tata nzambe apesi ngai na mwa oyo toti kolekana natondi kaka nzambe wana azwa lokuma sanjoli aza malamu likola malamu nyonso to merci nzambe na Israel oyo ni tuto ezalaki baparole de connaissance nzambe apesi ngai naye kopesa na bino oyo ezalaki bolamu na tata nzambe tikete nabondela tata nzambe napesi yo merci mpo na bolamu na yo oyo topesi na ngai naye kopartage yango na bana na yo nzambe molio mosantu sunga moko na moko Seigneur Jésus ayeba kozwa parti ne pa ayeba kobondela koyeba kotambwa na se na moi na makambo oyo tali kovivre na se na moi eleki ya mingi koleka mingi merci Dieu le Père batela sœur et frère mama noko ya eleki mon frère papa oyo tokozwa occasion kotala ba video o nzambe na Israël sala bango bolamu na yo ba o ba yeba kobondela te Saint Esprit sunga bango ba yeba kobondela sunga bango ba yeba koyoka lo zali koloba na kombo na Yesu Masia nzambe na bomoy na kombo na Yesu Masia nzambe na Israël na kombo na Yesu Kristo Masia o asopaki makila po na ngano tobika tikete nzambe wana batela bino a protéger bino na sengi na kombo na tata pe na mwana pe molimo santo amen amen bobosana te nzambe wana lingi bino koleka nyonso tu bovana na sena makona nzambe osala bino bolamu na ye na kombo na Yesu Kristo Masia nzambe na bomoy amen 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 bye bye bolamu na nzambe bolingo na nzambe ebatela moko na bino na kombo na Yesu Kristo Masia nzambe na bomoy amen bye